Alors, chers amis, chers compatriotes, mbote na biso, mbote mingi, na pesibino, mbote belé, ya bino ndeko Google, toujours en connexion, tous allez longo, voilà, tous allez longo na bino, nazo profiter, voilà, nazo na moi congé à une semaine, vraiment, on bon moni mikolo yo, nazo sala ba vidéo mingi, tous sur la temps molayi, nazo na moi congé. Il y a une semaine, gaga pamba, tigali lelo jeudi, vendredi, samedi, nengezo kene pe mbangwa wale kambo. Na pemi ata ko pe mate, o sukola bilamba mabe, o repasser ba bilamba mabe, o no tika bana na classe, o ke no zo bango. O za una te ko bimate, au moins mukelo ezo sungaka mbeto. So ina lali moi muke na mi reposer, c'est bon parce que juillet bana ram to bagenda yi vacances, ngaka na yi vacances, c'était non on a profité na cielo wa musala ya mingi, moi, le tchocho, et ben, je me sacrifie au nom de ma famille, bango qui na bango vacances ko sepela, ngana tigala na musala. Bon, voilà. Eza etinda, biso wa papa, biso wa boti, tozalaka bongo, soki omoni likambo moko eza intérêt à famille, to sakana rate, to tsaka pena maboko pour libote bika. Ozomona, kimia ya moboti nyonso ya la soki libota ezobika, kimia. Bon, les kambote, vie nyonso yangwana. Vie yangwana, et salama bongo, motakoui ko changer yangote. Il faut chacun ya moboti, azwa ka responsabilité na ye. Moni lelo, avant que na kota na lisolo na ngaya ba, wazalendo, parce que yangwana ndezali tem. Na ko pesa moi conseil mwa muke, et puis na suka, na osala moi tapage mwa muke. Po na ebisa ki bino ekomi ndengona, po ba détracteur baze belé. Bato bazo ya po na kotia bulu yeke, mbilinga. Il faut que me maraba on a moins logique wana. Moninga na epsa rabino wandeko naza leki naza pe kuluto. Expérience on a vécu les expériences mowa monene. Moi ça fait 32 ans que je suis avec ma femme, 32 ans. Na epsa rabino j'avais juste 18 ans, ma femme avait 15 ans. Depuis to kutana na ye tilelo 51 oui. Depuis na kutana na mwasi na nga tilelo. Moi, les bossois aussi 30 ans, à Kokiste Mazolanda 31 ans, parce qu'Azadi en a 30 ans. Et Bana Misusu, Kola Misusu, Oto Robota na Poto Amisato, Bazana nous gêne. Donc, on a deux générations dans la famille. Génération Morobana Mikolo, et c'est Bakola, génération Musso, Petit Bazana moyen. Donc, on a une expérience ming. Naïb Zarabino, et loko Oyo, et Koiko stabiliser Libala, et Zakami Balé. Il y a deux choses qui peuvent stabiliser le mariage. Première chose, c'est le dialogue. Deuxième chose, c'est l'argent. Olingate, ndengona muta kakola ngwazate. Ngako ko tshela bino bongo na ngai likolo a mesa. Bosala ngwa analyse, bozwaka deux réponses wana. Le dialogue et l'argent. Les gens les loko ami balete, ami satute, ami nete, o yeko yako baksa mandeore o wana. Dialogue sur les besoins sur là, c'est-à-dire vous faites de discussions, de projets, de programmes, tout et tout, et c'est l'argent qui accomplit tout. Donc, bon, on est à accomplir ma kambebele. Bo kende boye, bo lia boye, bo somba boye, bo kosala boye, bo bima boye, c'est l'argent. Mais en dehors de l'argent, c'est la parole. La parole, c'est le dialogue. Donc, c'est la parole qui a créé l'homme. C'est la parole qui a créé l'humanité, mais l'humanité vit sous l'argent. Bon, toujours il y a un dossier, il y a un wazalendo. Les lobes moni li solo angwe ba wazalendo et komi kobima. Ba wazalendo bangwana ga ba mai mai. Ba wazalendo bangwana ga ba mai mai ko keneno musika te. Pona nini baza ba wazalendo, pona nini baza ba mai mai. Ba mai mai na ansie bandina rébellion à Moulele Maï. Moulele Ouazalaki, ministre, il y a éducation, na gouvernement, il y a Lumumba. Moulele fit un intello parmi des intellos congolais de l'époque coloniale. Et d'ailleurs, Moulele, tant Ouazalaki gêne vers des humanités, à Boyaki, Kondima concept, il y a histoire, il y a Marie et Jésus. Comme quoi, l'ange Akitaki, Aebisi Mario Kobota Mwana, Zeme Kouté Amoli Monsanto, lui, parce que Zalagi Basango, Moutouavane Kotangis à l'époque.
ba limosaki ye ba longoli ye ba inscrit ye na kati école ba bengani ye. Donc Moulele azalaki déjà révolutionnaire depuis école primaire, école humanité. C'est pour cela na connaissance azalaki nango Lumumba soki lokola ministre né ya éducation. Après la mort de Lumumba, Moulele ba trakaki ye ba bomaye parce que Mobutu voulait exterminer tous les Lumumbistes. Nakanisi ezaka Moulele te. 4 ministres ba bomaki bango susu. 3 ministres ba bomaki bango lisu na pendaison. Isika boyokaka o ba bomaki ba nania na babamba ezalaki bisika o batongela bino stade de martyrs. C'était des ministres de Lumumba bazalaki pe ba député. Donc Mobutu avait objectif ya exterminer tous les membres du gouvernement Lumumba, y compris Lumumba et Moko. Et l'un des membres né à Kimaki avec Antoine Kizenga bake kosala rébellion na vers Kisangani babandi kuya nango vers Bandundu Moulele. Après les belles sont venus, bake ko négocier na Moulele babi non il faut cesser le feu tout et tout et akeko vanda exil na Congo Brazzaville. Ou apepai Mobutu a envoyé des agents pour dire que Ndeko yakatosa le longo tika ko kima musika. Et tant Moulele katisi e bale ya Zaïre a commis na bichi ngobila bazuye na batu ya aner olie ba memaye na ndaku na ye akino mona mwasi na bana na ye ba memie na camp Kokolo na hôpital Monganga na camp Monganga bisika wapi ba blessé de guerre nyonso ba bunda guerre ya Kisangani na Moulele bakatanaka ba makolo ba bwaki ba kangiye ba singa ba bwaki. Ce sont des militaires de Mobutu ou bazaki ba blessé de guerre ne ba boma Moulele na ba machette. Voilà un peu histoire ya Moulele pour vous comprendre moi mukie bisika nini oyo na lingi ko mabino pour boyeba. Alors Moulele tanga zalaki na kati ya Zamba bazali banande bazako kangaye basinga na loketo bazako benga ngo basinga ya mai. Basinga mai wana zalaki ata ba betio masasi ekoswa yote zalaki ba protection divine ya bokoko. Yango wana Moulele ba batisa ki ekombo Moulele mai. Nde kombo ya ba mai bisika yoko botama o lelo tokoma ko benga batu ya este kuna ba mai. Ba mai to ba Congolais bande kona biso ya Congo baza na este. Oyo basalaki ba branche armée pour na protection ya ba mabele. Ba bundi bitumba moko na yebisi bino ya kosakana te. Il y a eu des millions de Congolais oyo bazalaki na kati ya ba groupe wana ya ba mai oyo ba kufa traqué par le FRDC n'importe Kabila et le groupe rwandais. Tango soyo kabazolo bake fusion de deux armées que armée rwandaise et ya ko soutenir FRDC pour ba traquer ba ADLR. Ezalaki lokuta ezalaki ne pona ko traquer ba mai. Parce que ba FDLR wana ozomona ba koma na bango ba branche armée ya armée rwandaise. Il y a plus de soldats rwandais au Congo, il y en a plus. Nations Unies Luka et Monate ba oyo ba kimaka na 93 96 ba yana compte ya ba réfugiés mingi ba koma ba pasteur ko boko la bibwele mingi ba kufa mingi ba koma mikolo. Ça fait plus ou moins 28 ans passés. Batouara bazagina ba 30 ans, ba 40 ans, ils ne sont plus comme avant. Histoire rwanda ya kolukao ba ancien militaire rwandais ou ba yana Congo ezalaka soute. C'est-à-dire tant basalaka fusion même Sukula 1, Sukula 2, ba bande ko Sukula nde ba mai. C'est-à-dire Kabila tué des Congolais. Ba o bazagina ba branche armée à protection. Alors ba ko mona ke kombo na ba mai ezo sala ke bazalaka victime à chaque fois. Il y a FRDC. Parce que FRDC tanga zolo ba na bengani ba Rwandais. A bengana ba Rwandais ta bengana nde abomakande ba mai. Parce que je vous dis vrai, objectif ezalaki vraiment est wana ya Congo. C'est-à-dire le 2 Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu. Et longwana kati ya cartographie ya Congo. L'objectif est tinda ya munene oyo. Ba Américain bazalaki na likolo ya Joseph Kabila.
ezalaki que le 2 Kivu elongwa na cartographie à Congo. Et pour en faire, ce sont des Congolais nde bako soutenir opération wana. Ne bomonaki ba Mende, bomonaki ba Francis Kalombo, bomonaki batu ebele ba Augustin Matata Mponyo, bayaki pona kosunga Kabila na sale boulot oyo États-Unis tindaki Rwanda tindi Kabila a exécuté yango. Mais grâce, je vous dis les gars, grâce à ces vaillants combattants Maï, mais ba FARDC ba boma ba Maï na ndenge moko tant boyoka ba millions de morts. Na boye bisabino 60% sont des Maï, sont ces jeunes là. Le lot ba changer appellation. Ba longoli kombo ya ba Maï po réputation et kendaki na ndenge ya mabe. Ba komi ba wazalendo. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ba Maï pe bazalaki traqué par les FARDC et le Rwandais? Ils en ont raison belé. Première raison d'abord, ba Maï, le terre leur appartient. Le terre et le sous-sol leur appartient. Ba Maï basalaki équipe na bango parce que sur le plan service, ce sont des diamantifères. Balukaka diamant, balukaka pe or, en dehors ya bitumba. Donc ils sont pas là seulement pour na kobunda. Ils protègent aussi leur terre. Alors, basala ki pe ba branche armée wana pona ko protéger mabele na bango pe ko protéger ba minerai ya Congo. Ngambo moko ezana ba groupe oyo bazali ba Maï balukaka or, balukaka diamant, ba bimisaka pe coltan, ba tekaka, ba ko laisser pe ba famille. Bozomona. Ba ko laisser pe ba famille. Boyebi ba Maï ba perdre plus de 215 000 vaches depuis 2001 jusqu'à 2023. C'est-à-dire 22 ans après. Ils ont perdu toutes les vaches oyo bazalaki nango. Bazalaki na ba marque oyo babenga ba limousin. Oyo bazalaka tache ya pembe, mwindo chocolat. Bangombe wana soko kengeli yango nde koma na Rwanda. Soko zi Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, bazana ba vache à dos. Ba vache oyo bazaka na kunki, bazaka na boss na do na bango. Ba vache wana ezali hybride. Et uta bongo na Argentina, na Buenos Aires. Vers des années 70, n'oublie pas. Corned-beef. Tango exécuteur et bande ko duma na bande 70-80. Ngombe o babande ko tia na kati exécuteur. Ezalaki ba mikuwa, mafuta, na ndambo ya ba poso baza ko nika na machine. C'était pas la bonne viande, mindele batikala ko lia biloko wana te. Et pona ko boma gu ya mafuta baza ko tiango mungu wa ebele. Yango moni exécuteur bande ko lia mamingi na kwanga po mungu wana na kwanga e bande ko tambola malamu. Mais ali boîte ya conserve moko dangereux pour la santé. Et puis ils allaient exporter à l'étranger dans le pays pauvre. Ndeba argentin. Ici nous on a batu basala ki angweza ba américain. Tant baso benga corned beef. Ça dit corn c'est du maïs en anglais. Beef c'est la vache en anglais. Donc on dit corned beef qui explique vache nourrie par le maïs. Pour nani. Argentine a une grande surface. Il n'est pas allé bénéficiaire, il y a forêt Amazonie. Une grande surface a été déboisée. Ba kata banzete nyonso pona kolona masango ya kokende kolesa ba vache américaine à Colorado. Je vous dis les gars, les États-Unis c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Bola nagate ba makelele o basala ka balobaka ke biso ba africain nde tozali ba pauvre. Mais non. Mais non, ba africain baza ba pauvreté. Ça dit basala système moko boye tokoka ko voler na mapapu na biso moko te. Total et la bango. Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis, Canada? Ils ont bloqué ma bé, ils ont bomba bango, ils ont isa bango minene, ils ont bébi sa bango. Kengela ka ke loko moko. Bandeko bakola na Congo.
bazanga ba problème dentaire te parce que baliaka biteku teku fumbwa pondu matembele baliaka ba légumes moko yo et détruisaka bango minote tango yeka ka poto ubandi ko lia lia ba nyama ba misuni yozo landele nya misuni or que za ba bibloko moko ezali très dangereux et lo ni ali boso ko bano manifester c'est mino bati basa na Congo ba na problème ya dentaire. Aujourd'hui, actuellement, la France, c'est le premier pays producteur à lait au monde. Le premier pays producteur du lait au monde, c'est la France, suivi des États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Hollande. Alors, d'abord, il faut boyer barelo romoko, le lait de vache, c'est pas fait pour les humains. D'abord, milk wana au monde, milk wana ba salango po. Ils ont ba hormone moko ya développement ba salango pona mwana ya ngombe akola mbangu makolo na yezo makasi ako akolia na ndenge na ye moko ba salango pona mikolo te yo mukolo zana besoin ba hormone ya développement te et so colite mais bino oh mais la milk wana est très dangereux pour la santé parce que ça contient d'abord 20% de sucre et 30% de graisse. Kamata milk tiana poel na kikalungu kalinga ngona suka milk ego bunga nini ego tigala sucre na graisse elo ni ego tigala na milk na bana mike ça se comprend mais na bana mike ego comme ça peut moi obèse et milk à France coûte ezali 10 fois plus mieux que le lait des États-Unis. Le lait des États-Unis est dangereux 10 fois plus dangereux pour la santé. Na yebisi bino ka eloko moko bato bazana Afrique bazana problème ya minote tala mino na bango pembe kitoko bayebi kutu dentiste était. Moi j'ai grandi au Congo, je n'ai jamais consulté un dentiste dans ma vie. C'est ici en France que je suis allé consulter un dentiste. Alors bayibi mai ngombe na ba FRDC bazako sunga ba soldat rwandais na burundais na ougandais baya ko yiba ba mai objectif est il faut qu'on exterminer ba chaîne union so bazana est. Et Kabila même a fait une opération à Kobuka bandako ya batu na Sud Kivu na Bukavu. A Buka ba village na ba village Kabila oyo bozomona. Ba dossier zali Buka satike loko batu ba vanda ga boye. Bande ko wana bazana communication te. Batu mingi bazana communication za batu ya Kinshasa, MP batu ya Katanga na diaspora za Libanda. Mais bande ko este bazana makoki mingi te pour la communication. Mais ils en attendent moko boye. To banda ko sungaka bango. Il faut ba lobaka. Ba expliquer au monde entier. Makambo nini ya mabe oyo Kabila na Chilombo ba sali bango kuna na est. Alors, vous allez voir à un moment donné, ils se sont dit, ça y est, bobenga biso sou ba mai te to komi ba wazalendo. Donc ba protecteur de terre. Chilomba bandi ko traquer bango. Ni tete SOS o biso to salaki ya wana niveau ya diaspora ke ba FRDC baza ko boma. Bande ko na biso ba congolais. Soni wana Chilombo ayeko sala repli. Na ba front nyonso yo ba wazalendo ba bundanga na ba M23. Et si bo mona ba FRDC ba ayeko pesa ba maboko. Ba lobaki nini? Gouverneur na bino militaire lobaki nini? Toko sangana bango te. Au moins bango ba yako kota na FRDC. Est-ce que si ba accepta bato wana ba yako kota na FRDC? Mais grâce ya mitambo na bango ba salaki, ba timuni ba mabulu na kati ya bazamba et attraper plusieurs soldats M23. Ba botoli bango ba minduki ba biloko ebele, lelo ba komi na moins effectif, il y a plus de 5000 militaires. Coup de chapeau à vous les gars. Continuez et kozala sikoyo to sala ba cagnotte, to tindela kabino mbongo et sunga kabino. Et puis vous protéger ba mine na bino, eza bino. Le mine là, il y a or na diamant, c'est pour vous. Vous pesa ngo Chilombo ta exploiter na famille na ye. Pour musalo ba membre de sa famille ba gesala na est Congo ezali ko exploiter ba mine ya bato. Ba sali ba mai. Surtout cousine oyo yazalaki ya wana Paris na Jevizia. Boy. Ko beta, ko kangisa, ko bengana na ba mabulu ba mine. Ah. Bino batu bawane ko traîner na bino libanda ya mboka wana na kuluto na bino Chilombo sans emploi moi c'est azolesa ye lelo boko ba maître du terrain
ya ko pinir bato ko kangaka bato ko beta bato fimbo ko botolaka bato mabele na bango. C'est du banditisme oyo bato bake ko sala. Bomoni eni ndenge kote liete tanga yoki docteur Mukwege apesi candidature. Tala eni wana ndenge bimi pa Tshilombo. Akomi koloba bilobela. Akomi vova. Akomi koloba na makambo ayebite sur docteur Mukwege. Ye atikala kozala ami à docteur Mukwege. Il a déjà été une fois avec docteur Mukwege. Est-ce qu'il connaît d'abord docteur Mukwege? Asiba zoba nyonso bazana bongo te lokola ye pour venir définir ce qui est docteur Mukwege. Les gars, vous connaissez pas le mec. Et vous comprenez rien en français. Quand le mec dit que voilà, ça fait 40 ans qu'il est au Congo, cela vous explique quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par 40 ans qu'il est déjà au Congo? Pour comprendre ça, moi je vous dis que ça fait 15 ans que Tshilombo est au Congo. Rien à ajouter. Ça fait 15 ans seulement que Tshilombo est au Congo. 15 ans c'est trop, 12 ans. Ça fait 12 ans que Tshilombo est au Congo. Mais Mukwege, ça fait 40 ans qu'il est au Congo. Vous oubliez qu'il était professeur au Kenya. Vous oubliez qu'il a étudié au Kenya. Vous oubliez qu'il a passé plus de 8 ans d'années pour faire son doctorat ici en France. Vous oubliez tout ça. Et ça lui fait combien d'années à l'extérieur du pays? Quand quelqu'un vous dit que, comme moi, ça fait rien que je n'ai jamais été au Congo. Et le jour où je serai au Congo pour continuer ma vie, je dirais quoi? Ça fait une année que je suis au Congo. Ça fait 2 ans. C'est ça le français, vous ne comprenez rien de lui. Oh, vous voyez, ça fait seulement 40 ans qu'il est au Congo. Il était où depuis longtemps? Mais il était dans une université. Il était ailleurs en train d'étudier. Il était ailleurs en train de travailler. Contrairement à votre homme, Tshilombo, qui était aussi ailleurs mais qui n'a jamais travaillé, qui était aussi ailleurs, qui n'a jamais étudié, qui était aussi ailleurs, qui n'a jamais obtenu un diplôme. Voilà la différence entre Mukwege et Tshilombo. Voilà. Je sais que vous ne supportez pas une vérité, mais la vérité vous franchira par la force, vouloir ou pas. Ingeta. Alors, boye la batute, bama solo moko ya pambala, ezanga tina, bama kamuko. Oh non, il accepte quand même le mariage pour tous. Ça veut dire quoi le mariage pour tous? Le mariage pour tous, ça veut dire quoi? D'abord, le mot mariage est défini par la Constitution. Par la Constitution, la loi dit ceci. Si vous êtes toujours idiot, on doit vous apprendre par la force. La loi dit ceci. Le mariage est acquis de tout peuple congolais, moyennant l'âge de 18 ans. Donc, une fille ne peut pas se marier à l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est à 18 ans qu'un garçon, une fille a droit au mariage. Allez au Kasaï voir le fille kassaïen s'est marié à quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qui viole la loi? C'est Mukwege ou bien vous du Kasaï? Moi, je suis du Kasaï, mais je n'ai jamais été derrière les Kassaïens. Je vais vous relater une histoire, une anecdote. Il semblerait que groupe moko ya bato et kindaki komona autorité pour dire que bon voilà rituel na biso ya succession ya ba mwami to ya ba chef coutumier ezalaka de père au fils, de fils au petit-fils. Alors lokola bino boye ko tia loi ya sika que c'est fini, c'est l'état maintenant nda obanda ko nommer ba chef coutumier. On accepte. Mais le village n'a jamais accepté cela. Yo kolongola bato bon koko na bango na loi ezali. Nani a voté ki loi wana. Mais c'était un plan machiavélique oyo ba Rwandais ba yeki nango pona ko exterminer ba mwami nyonso ya Congo ko remplacer bango na ba Tutsi. Et ils ont fait ça à Minembwe. Ils l'ont fait à Minembwe. Où vous allez voir le grand frère d'Azarès Rouberois était devenu le Mwami de Minembwe. Par quelle magie? Par quelle magie un Tutsi? Un Tutsi, si je Tutsi rwandais, quitte son pays, le Rwanda, pour devenir Mwami chez nous au Congo. Mais vous avez déjà vu Azarès Rouberois s'inquiéter de cette affaire? Non. Il est là. Est-ce qu'il était déjà poursuivi par la loi ou par la justice? Non.
Il est là. Il est sécurisé par 4 militaires, 4 policiers. C'est un sénateur à vie. C'est un sénateur à vie par la constitution congolaise des idiots, des fous. Quand Tshilombo a pris le pouvoir, la première guerre qu'il a fait, c'est de traquer de Mai Mai et de Wazalendo. Tshilombo, c'est un ennemi. Ces gens-là peuvent en témoigner. Ils sont là, ils sont vivants. Et ils disent qu'ils récupèrent de ville en village chaque jour. Le combat est féroce entre eux et le M23. Et puis, ils sont victorieux. Les Wazalendo, ils ne sont qu'au nombre de 5000. Voilà ce qu'ils font à l'est du Congo. Et Tshilombo a une armée à l'est du Congo, qui compte plus de 20 000 militaires, des avions de chasse, des drones, l'artillerie dessert les canaux, tout ce qui est char, tout et tout. Il en a, Tshilombo. Mais il n'arrive même pas à pousser le M23 à plus de 10 km seulement. Il n'a jamais osé faire ça. Et vous croyez que c'est par hasard? Il n'y a pas quelque chose qui cloche dedans. Alors il faut ouvrir l'œil. Les gars, il faut ouvrir l'œil. D'abord, vous regardez quand Tshilombo a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne peut pas fouiner dans le passé de l'ancien président, qui est Joseph Kabila. Fouiner, ça veut dire quoi? D'après lui. C'est-à-dire tout ce qui a fait comme massacre, crime, vol, la caisse de l'État, tout et tout. Lui, non, il a d'autres choses à faire. C'était pas seulement Kabila. Et il est conscient, au sein des FARDC, de l'armée congolaise, il y a plus ou moins 520 officiers et sous-officiers militaires rwandais issus de brassage, avec des accords de Sand City et Lusaka. Il est conscient. Pourquoi il n'a pas fait venir tous ces gens-là qui discutent, chercher de voisins moyens pour que ces gens-là, qui sont rwandais, puissent retourner chez eux? Kabila en 1998 l'a fait. L'a fait. Après, vous allez dire que non, il y avait la guerre à l'est du Congo, et donnez-lui seulement 2e mandat. Non. Pas question. Pas question. Tshilombo reste là, jusqu'aux élections. Qui gagne ou pas, il ne sera plus présent. Qui gagne ou pas, qui ne sera plus présent. Ah oui. Parce qu'il a dit lui-même que le processus électoral va très mal. On risque de nous plonger dans une guerre civile. Non, il n'y aura pas une guerre civile. Les Kassaïens, les gens du Bandundu et des Nekong ne vont pas se battre, ne vont pas s'entretuer entre eux. Ils vont t'attaquer, toi, Tshilombo et ta famille. C'est toi. Cible, c'est toi, Tshilombo. Les gens vont quitter leur maison pour aller jusqu'à ta résidence, toi, et non s'entretuer entre eux dans le riz de Kinshasa ou de Bukavu. Non, tu te trompes. Tu n'es pas informé. Moi, les gens m'appellent. Oh non, il faut tika goloba mabe mokonza mboka. Mais je m'en fous de vous, les gars. Il y a même un mec qui me dit, oh yo mokolo ozonga na Congo Tshilombo okanga yo. Mais nga mokolo ozonga na Congo Tshilombo esa kufa. Ako kufa lobi to lobi wana. C'est-à-dire, vous faites des calculs en vous. C'est ce qui est en vous, dans vos têtes. Mais boyebi onzamba zo bongisate. Voilà. Boyebi onzamba zo bongisate. Dis-le oyo Tshilombo salaki na Hippolyte Kanambe. Oyebi lâche mais wana Kabila salaki, et c'est très significatif pour la sang ya ba Congolais ou itangaki. Il n'avait pas cette idée dans sa tête, excuse-moi. Mais fort nyonso le peuple congolais salaki. Ba sacrifice nyonso makila nyonso itangaki pour remettre le pouvoir à un énergie humaine, le roi Tshilombo. Un homme qui ne sait même pas ce qu'il va faire demain. Un homme qui est moins intelligent, sa tête est vide de tout. Même, je ne crois pas qu'il a un cerveau. Et vous êtes là, voilà, vous soutenez rien de Konabiso Moulouba. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Kassai, le 2 Kassai?
Baïnan ko kabola biso ba luba. Nous sommes du tribu Luba. Okoyiko comme ça, le 2 Kasaï, plusieurs provinces étaient. Ceux qui ont l'ingaki na Kasaï, au Kabola bat, c'était les batétés la bozong sabango na inongo. Les tétés là ne sont pas Luba. Balingay ba kende na inongo ba vanda bien mboka na bango ya ngwana. Mais les Luba, bomona arrivé à batété la téti les lots des ordres et kota na le 2 Kasaï. Parce que ma moni qui est bon, ça sert à rien. Tous habitants sont congolais, mais il y avait des guerres et des guerres, centaines de milliers de morts et de chaque année. Si vous n'êtes pas informé. Mais qui a fait ça? Mais c'est Mobutu qui a fait ça avec l'autorisation de Belge. Tout n'a pas été la Liboso Bazakiwa. Ils étaient à l'Équateur. Tout n'a pas été la Bazakiwa. Ils étaient à l'Équateur. Bakoti ici et plusieurs tribus en amongo bakoti bango na bandondo. Ozui Kwamuntu, Ozui Bolobo, Ozui Yumbi. Okoti tina kati kuna bambala, un bambala de mon père soleil pour ekobima na Musipentane. Côté à Baboma. Mais groupe wana nyonso, ce sont des anamongo. Ils n'ont jamais été le gens du bandundu. Mais qui a fait ça? C'est Mobutu. Parce que aye bakike bato soki na tiki bango ce sont des guerriers. Tangozoka le tete lambe mafumbe, c'est-à-dire mon tete la koyi ko vanda na boumbote. Ba nyokoli ba colon belge boy. S'il y a eu des morts na part ba colon belge, c'était ba tete là. Nde ba guerrier ya solo. Bino we ba mabeni no ba belge basala. D'ailleurs na programme national d'éducation ba yakana ba suku ba saiki na droit ko tangate. We ba ngote, we ba kamba yakana ba suku basala ba belge. Mais il faut connaître l'histoire, c'est important. À la place de connaître l'histoire étrangère, Napoléon Bonaparte, Empire romain, il faut mieux connaître ta propre histoire. Donc il y a des gens au Congo, si on interdit la langue française au Congo, ça y est, il devient analphabète et idiot. Il ne comprendra ni sa propre langue maternelle, ni la langue du village, sa dialecte, ni quoi. Donc il y a des gens qui sont intelligents qui parlent la langue française. Une langue qui ne vous appartient même pas. Professeur Moko ça fait longtemps, il a écrit sur la musique congolaise, il a écrit sur la rumba, des documents que moi je qualifie comme des copies collées. Il n'a pas fait vraiment de grandes recherches approfondies. Oh, na banda écouté le melaye banda kala. Mais je n'ai pas le temps. Azara eu ministre à l'époque, Yamze Laurent Désiré Kabila. Motowana yaki dernièrement a sali exposition moko. A sali exposition moko sur la langue lingala. Alors que lingala vient du mot latin. Il y a deux mots composés, ling et ngala. Bon, moutan n'engona pena bo yo pese espace à la salle de conférence. Attends, ça rappelle étudiant. Mais lingala vient du mot mongala. Mongala c'est île. Île comme île. Mais hier, j'ai expliqué que lingala est outil en latin. Buena vanda la landa conférence na hier. Nabi heureusement, je suis un peu loin. J'allais même montrer le doigt. Au Kosi, na bandi si ko pesa histoire vraie à lingala. C'est pas une langue inventée par des humains. La langue d'Ingala, c'est une langue vivante. La seule langue vivante au monde, c'est l'Ingala. Le français n'a jamais été une langue vivante. Le français, non. On crée des mots, on crée des expressions. En Lingala, on ne crée rien. Tout est naturel, descendu du haut et du bas. Toutes choses préexistantes ou existantes actuellement se trouvent en Lingala. Toutes les expressions du monde se trouvent en Lingala. Essaye de comprendre ta propre langue maternelle. Et tu te limites que mon komi balé misatomi ne imitano motoba sambo mwambezobi. Tu te limites que par là. Et lorsqu'on te dit indemene, tu ne sais rien. Ça yipi, tu ne sais rien. Ça signifie quoi? Mais quand tu dis tout de suite, tu ne crois pas qu'en lingala, ça n'existe pas.
Tout de suite, c'est en lingala, c'est ça, saipi. Ce sont eux qui étudient nos langues pour créer des expressions dans leur langue. Ah non. C'est la seule langue où quand tu la parles, il y a la vibration, il y a l'émotion et il y a l'amour. La langue lingala, c'est un remède, si vous ne savez pas. Essayez de draguer une femme en lingala. Tu lui dis vrai, ce qui est en toi, au fond de toi. Tu verras. Tu passeras même pas 2 minutes. Elle te dit oui. Essaye de draguer une femme en français ou en anglais. Tu prendras beaucoup de temps de chercher des mots, d'aller consulter, je ne sais pas qui, Picasso, Robespierre, Montesquieu, tous ces gens-là. Ah bon. Là, il faut bolingara boye baramakam. Lelo kuchapo na bandeko na biso ba wazalendo. Baza ba wazalendo te. Pour un jour ba wek bisabino ke to bomi bango po baza na secte ya ba wazalendo ndenge ba ucho boma ba frère na Goma. Balobi ke o bato ba secte wana. C'est comme s'ils ne sont pas congolais, ils sont dans les sectes. Yango moni discours à Tilombo. Et comme yo au candidat ya étranger. C'est-à-dire il y a Macron, il y a Biden qui sont derrière Mukwege. Sean? 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 Excusez-moi. Que dit Ntsilo Gaïta? Ntsilo Gaïta dit la vache elle-même à l'âge adulte. Non, la vache adulte ne boit pas du lait. La vache adulte, quand tu le mets du lait, elle ne boit jamais ça. C'est le bébé vache qui boit du lait. Et pourquoi nous, adultes, on boit du lait? Tandis que opposant radis. Miradi, t'es pas parti à l'école? Nazana, moi, quelques rendez-vous. Je vais voir le calendrier. Bon, voilà, Balamai. Tous ces longo. Tous en ont un peu, là. Quelques dizaines de minutes. Et Tilo Gaïta, je te salue. Excusez-moi de ne pas vous présenter mes salutations. Voilà. Basile Ezenge, je te salue aussi. Thierry Mwakanzal. Ah, Thierry. Zongisa ancha ana nasuka ya kombo na yo Mwakanzala. To Mwakanzalo. Yo kwe Mwakanzalo comme ngunza Karlibonda. Achaka ngunza Karlibonda. Alobige voilà, ezana kombo ya bakatange. C'était ngunza a Karlibonda. Yati ngunza. Ngunza akawanza bonda. Ngunza akawanza bonda. Yati ngunza a Karlibonda. Undire donc nandimi na ngoteki famille na yo egoza na kombo ya
ya Mwakanzal. Non, non. Comme on les a ratés na Congo. Il faut en lettre mo longo na suka wana. Bon, c'est pas grave. Ba Congolais balinga ka ndengo na balinga ka kombo ezana moi. Oyora Boziana. Mais normalement Boziana ezana un kombo na bina ya bisote. Kombo ne bonzambola. Kombo na ye bonzambola. Mais yata Boziane. Moi, c'est pas mais c'est pas grave. Bon, voilà, tout soutenir bande qu'on a biso ba wazalendo na bitumbo bazanango. Ba repousser déjà ba M23 Mosika na absence ya ba FRDC. O le komiko ka soni parce que tozo kende proche ya élection ba komo ka soni na ba massacre ba ndeko sala ba congolais. Ba bomi ba mai mingi ba FRDC. Bazo sala dio na ba Rwandais pona ko traquer ba mai. Et moi kachuchu pas azaki na une armée na ye ya défense pona ko kenge là-bas. Ba mini na ye ba bundisa pe ba mai ba bengana ba mai na ba mini na bango. Pour moi chuchu azwa yango. Depuis ce temps-là le Tshilombo était président, il n'était pas au courant, il était au courant. Amoni ki tokomi côté Asuka, bakanga monga chuchu kutu, donc tu le dois comprendre, il n'a jamais discuté avec Tshilombo. Mais qui a parrainé sur la campagne électorale il y a Tshilombo en 2018, c'était monga chuchu. Ba avion, ba jet, c'était monga chuchu. Banda kalawana kanzi to yibagite ke monga chuchu azaka na connivence na Tshilombo. Pour ni Tshilombo ayego ko lâcher parce que Monique pendant la campagne, la vérité est bima. Mais Bobo Sanate, Mukwege, maîtrise bien ce qui se passe à l'est du Congo. Beaucoup de la vérité, sur la campagne, il y a un moni Tshilombo déjà bandi bilobela. Eh, bango bata mabala pour tous. Mabala pour tous, ça veut dire quoi? Yo, so mona na Congo mariage, mogo ok na mariage, on côté mibali na mibali babalana, so mona. Même si on dit que mariage pour tous na ba Congolais et salama. Tu verras dans quelle famille. Famille ni ko bima liboso ba te bali za mwana bango mobali na mwana moso ya mobali. O ezanga culture, ezanga base, ezanga tradition. Et puis mibali na mibali ba ko bala na tradition nini, na coutume nini. Voilà. Bakosi biso mingi, basali mabe mingi, makoma mabe mingi, voilà lelo balobaka lokuta eyaka na ascenseur, vérité y en escalier. Lelo vérité zoya. Moi ce que je demande à nos frères sœurs wazalendo bazana est bazala na communication de bouche à l'oreille, batika na kobenga na ba téléphone na ba Motorola. Parce que bazali suivi na ba FRDC na ba makamunyon so baza osala. Actuellement les FRDC ils ont une armée nationale. Ils allaient infiltrer ni kolotinase. Nous on parle que des officiers militaires rwandais au bazana FRDC. Mais on ne parle pas de militaires normaux au bazana FRDC. Ils ont arrêté plusieurs militaires en air. Au balingaki basala coup d'état pa Tshilombo na mois de janvier année passée. Bakanga bango, bazong sa bangot. Boyoka procès. Bakangi misuso basomba ki ba hectare mabele côté ya Kibomango kuna na ngomba ya mangengenge po avion mokonza mboka soke matiba bete yango lance roquette. Boyoka procès. Mouya ya zonga souta ebisa bino où en sommes-nous avec ces gens-là? Botia bango wapi? Bato wana bokangaki kangaki. Baye ko identifier plusieurs d'entre eux c'était le militaire rwandais. Bazong sa bango na est ya Congo. Tshilombo bimisika biso bato wana laksa batango bango baza na prison ya Makala. Mais ya Kabund eza aza na prison Makala. Biso lingaki Kabund makamune tali biso te. Mais to lingaki aloba asanza. Asanzi na note. Boko yoka ba masolo ya ba détournement ya kesa l'état ndenge mbongo ekendaka na Qatar na Arabie Saoudite. Akei kozwa mbongo na ye oya yibaki na Congo na Qatar alobi ke to défi 2 milliards na Qatar
or que mbongo na ye moko. Bon, chers amis, nous sommes presque à la fin de cette belle émission. Tout le monde a nimbala sima.